www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Come on, let's go! Yeah, come on, let's go! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli, ça la 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Sokoko Makaka na prix mousquet. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonjour Bandeko Balandi. Oya bino mutu bolingaka gloria luka uye lisusu aye lisusu aye na bama ya sika na makamba bien masola bien o boyo kaka esepesa bino e bouger poto na poto taka babi poto na poto nde makambo. Tozana invité moko lelo to yambi. Tolo belaka makamba mabala lelo. Tolo belaka makamba mabala po na mondo to ana ngo mikolo yo. Et comme il y a des filles, il y a des hommes mariés. Tu es habité. Tu es un maman. Il y a des gens qui moi réponse à la question. Maman, mbote. Mbote maman Gloria. Tu as mis une émission à biso ya poto na poto. O elanda maman qui le monde entier. Ngana tu na olika mo boye babi. Na monde lelo ba fille ba linka ba homme marié. Tu es habité, ils ont envoûtement. Tu es homme marié, tu es sala, ba fille bien tondé. Au répondre à son nom qui. Bon, nanga ki na loba boy. Ba fille ya lelo ba vande le koso trop. Ba lingi pressé mingi na vie. Or soza la moi chérie na omro boy. Ofandi na ye nzamba ko sunga moi muki ozozwa ba ba lingi ko zwa ebele. Ya omba zo linga ba homme marié. Mais akamwe boyo kama mbango mais on a dit balobi ba o marié de ba sala pour ba fi bazala ba o marié de ba na vitesse agi do ba bino ba sa mabala pour na mon alliance ba bino ba sa mabala donc boko kati pour na nga kuta ni so na fimo awa nga ko kati pour na mon ba réponse na sema kaso nga ko kati bino ba sa mabala boko kala bino makambuti yo bisanga no siko ba boto le bino mibali na facilité boendeni na seki maman Gloria. Omoni na ndenge tozana mokili boy tout se paye ici bas ozo sala yango olona tangu yo ozo pesa muninga pasi ozo bimana mobali na ye yeba ke lobi pe tangu yo ko balaka ba bimana mobali na yo eza bongo ko vi balanda ngo malembe vi pourquoi vous appréciez vi vous appréciez poani biso basa mbala ngata ozi mobali na ngai aroboya ngate po na yo arobenga na ndaku te arofa no na tamukie peut-être asakai na o atiki yo arozonga na moi sine po aroboya nengate par contre yo ndozo bebisa vie na yo zo bebisa vie na nga no bebisa vie na ngate ngai mibali ba mekaka kaka mibali batondaka te mbali atochele bloko na mesa aroluka lia na se mbali to matie likolo aroluka place moko talala ta na se ba mibali baza bongo et yo moi si faut la conscience ne loko zo sala nga na olinga homme marié nga so lobi na bali eke ba salinga boy est-ce que na ko sepela
nga naza na problème te bango bongo nde fi na bango nde bazozongisa yango na nsima epuis bakobukaka oyo bazolonaka mpasi oyo bapesaka biso nde balinga mibali na biso bango bakosalaka mpe bango bongo ya bango te eza makasi koleka oyo bango baosala biso madame. Merci mais nga aimé papa mon boy papa na lobi na nga alobi ba préféré balinga na bango basa mabanda po basa ndako bazokipe bango bien te musubo o mona uti musala ayeboye ata biso PCT o tuna ete pesa uti o longole veste te chaussures te o kipe te ata mama ina kanti ko kene na douche o tele te mais comme basa libanda balengela bango makasi ya boya sona mona mo boye moi studio mo bavana na ba ma campagne ba pesa mo ya bien au mona mo na tanga mo na papa ya longole chaussures longole veste alongo les chaussettes makolo na mama ya hotel mais bino ba mama ndabo osala hotel sikolo basa ba bimaka ya ona lobi mibali ba mekaka kaka mobali atozo lengele arobima libanda mobali mususu pe oyo aza na conscience ebike te na kosa mwasi nanga mabete o lengela pe mobali nyonso te pe ka balinga libanda mibali nyonso te pe te mibali nyonso te misusu peza afandi na ye mais misusu ameki kaka misusu incompréhension mo na ndako msusu to swanaka na ndako mo opesi papa kanda papa bimina kobima wana pe asali bêtise mais ça te que à chaque fois yo gafaka kaka à chaque fois kaka yo cheke ma moto te olongo la veste to pesa bizu te to ko swana minute mki a incompréhension bimi libanda kei asali des arts ko tanga asali des arts wana yo moto asali des arts au commissaire le roi mobali na yo que peut-être ngai makambo zo salinga na sala ngote eza bongote mais est-ce que bino pe foboye bat taka papa tanga le baka ben la décision de sa beta ta bambata alors bien que bino na ndako boko kama mutu il faut boko ka tant mona mo bazwe libanda mo atika ko bende pe libanda qui pe libela o comme regretter o asindola ngana bana boye mais eza faute na yo o mona bon nga na côté na ngai na ndimite ko mbana nga ko ke libanda asindola ngana bana akosala bongo te et puis naza na confiance na mbali na ngai mobile na na ndimite ke azora ba basi wana libanda na ndimite ya solo yepe na mbondo na omela po alinganga makasi nga na lingaye makasi donc na ndimite akoselerera bongo donc soit ke musala heure 6 musala 30 minutes azongi na ndako na akomele mbondo po ba je wana yepe nda azaka na ngote bosco so coïncider jour mususu ole kaka na nzela bokuti mobile na ona fillette mo bo bavandi na terrasse au moins pena ba je ba osalela ka pena ke moi sina mobile réaction ezani lokwa omelele mbondo non lo ba pelo te no pesa ka mbote papa boni wana yo ofandi na ndako nde na otuna c'est quoi moi c'est mal là moi ça mais la mobile mbondo boye ba mibala bongo nde bazala makasi merci beaucoup à sepeli na ba question ya no libiso vraiment aux moi c'est mal là mais bino pe ba maman ndako to pesi conseil il faut boye baka po ba fille lelo ba na vitesse makasi ba fille lelo ba na vitesse makasi donc bomba mibali na bino bien ba mobali ba simba ki ati mobali ba simba ki donc zo mobali lo kwa donc ndeko na yo so mobali lo kwa papa na yo vraiment pour mobali ba tiki ki tenter mobali ba lo ba za moi muki donc il faut chérir il faut saler ma union so dès que mobali se retrouver ki ata moni moi si mususu ba fille mususu ba lekio na kitoko akanga makana nayo na bosa na ko tuno question mongo papa mbusu pe ba yebisinga ke ba lobi ba ko mobima na bango libanda po biso bino basi andaku boza salite bo propreté so ko boti déjà mwana mibale mona au mitiki ba maputa kana ba sengle au se makiarate ata moi elo mo boye ya sexité donc au mitika ka yesko sani em so za besoin bimana yo lata no bien ta mona ko ka bongo tango malibanda moni mutu mo wala ti bien aza bien se maquiller bien en sani madame naza siro moni ngai ngaza bana misato mais tande naza na ko telema tande naza nalata nyonso donc ngaso na colon moni ozinga na colon e na mini ozinga na mini oye nyonso nalata na mitika pete tande naza so ndima kina bana misato ndima te na ebindeni ba batela kanzoto na ebindeni il faut o attirer mobile no à chaque fois mona ko kaka bien to pesa pe conseil na bino ba femme mariée bino ba bobota muninga bino lobi bo moninga tele mi apese lengi na caméra vena ngai mati zizo elende ola na marambo eza mystique
bino pe papa ndako ba mama musu balobaki balobi eza pe faute na bango te boki para bango te musu soki obali déjà aye na ndako na wa boteli obana musu po pesa ta mo mbongo bonde za kana fenzi mo bo ko mokalele po anini basa libana baboma bino de amisu eza bongo te il faut reconnaître pe que moi si on a banane na tanga pasi il faut tozala na ye donc soko aider moi si nde ça la que moi si pas à la propre propriété musu e bonga finance pe ezaka te ke mutane lote azala ka propre pona ko za na ngani lambati siko ata na soko limai na ni la mama lungati non sani tant olingi moi si na yo il faut aider quand même na mbongo uti musala bonde zala moi ba sortir ça la paix bien bino boza ko isoler basa mama bala bozo bimaka na basa ya ba mabanda eza bien ti na sepeli na mama na na mbie lelo mama na Irma Lumaswa donc après c'est l'émission à défendre pena ba mama ndako so bino musu boza bongo te ndenge ya lobeli boko monsala bongo donc maman na lingi opesa quelques personnes mbote des ala kaka po émission biso inge style to comme da ko chité bato ozana bango ko pesa mbote. Merci madame na pesi mbote na Samouraï na Londres wana ya yebi quoi ya da kati ayebi Samouraï yo yebi na pesi mbote na Mathieu Zizo Elende yo yebi na pesi mbote na bandeko na nga nyonso tu bazali banda poto na poto nde makambo ba bisous ebele je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. On a pesi mbote na chef na biso yende mokonzi mes condoléances quand des alaka papa tozana yo l'ami dovo donc na peso ba mes condoléances tozana to na simana papa to tika ote na matanga nde to kufeli donc ndenge okufeli nde pe biso okufeli donc tozana toza chaque jour olanda landa biso komona mona biso tozape ka wana to poser ba pe question c'est le matanga ndenge ile ka omona na pesi mbote na vie na nga Samouraï na poto taraye mutambongo ça est mystique viens leli na pesi mbote na viens na Mathieu Zizo taraye na bosani te ba bisou belé na pesi mbote na Derclé depuis Canada na pesi mbote na Ris donc na lela bino trop poto na poto nde makambo to mona na mbala sima. Je vous aime beaucoup. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet CPLA TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play, donc la chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion ya 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV déjà pour ça va client la bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belé, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belé beau benga pour consommer décodeur à CPLA TV. Bah maman, et si on a vu nos pays pour la carte pour filmer, que ça sort en lingala en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la carte et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez CPLA TV.